TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir dans la émission Dépêche na Afrique. Dépêche ezali émission toaka na makambo ya te oyo eleki na mboka na biso ezoleka na mboka na biso yango toyaka nango rap awa mpona kolakisa biso. Dépêche eza présente na ngai moko Bishonoka asesilisin bopeto na nzoto mpe na molili. Dépêche ya lelo tokovertio moko audio moko bolingi batindeli biso ke bazali kolobela Jean-Pierre Bemba yango tolobi audio wana mokimo bayokango ete moto azali kolobela Jean-Pierre Bemba azali koblage Jean-Pierre Bemba azali kokonseye azali kombuka ye azali kotalisa ye nzela azali kolobela ye verite oyo batisi balobaka te yango azali kolobela Jean-Pierre Bemba to azali kofungole miso potala bakommentaire toyeba audio oyo moto alobi yango asali malamu to asali mabe tokolanda biso mpena bino audio oyo na komonopolize parole te mpo eza émission te ezali audio tolanda toyoka audio oyo alobeli mpenza Jean-Pierre Bemba mbala liboso na yoki malili moto aza kolobela Jean-Pierre Bemba baverité boye en face to na kati ya audio tolanda pake mbutu motu ezali mpenza makasi na mboka na biso sampi tante tolanda ba audio nde tokoconclure na nsima tola message epai ya ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo na kosenga na motu nyonso oyo akozala na possession ya message oyo pe akozala na possibilité ya kotindela yango Jean-Pierre Bemba akomisela ye yango ezali ngai Molière Malanga Nyazongo na ba réseaux sociaux bato bayebinga mingi na nkombo ya Molière Malanga mwana makanza mobotama ya Équateur awa nazali koloba na Jean-Pierre Bemba lokola leader ya Grand Équateur. Ndeko Jean-Pierre Bemba sima ya kotala makambo oyo mazali koleka soki na kozonga muke kobanda 1+4 kino lelo na zwi mokano na yebisa yo certaines vérités oyo ba congolais mingi ba équatorien mingi ba membre ya parti na yo surtout MLC bakoka koyebisa yo te bongo lokolo zali moto kotika yo pe na mabe wana ezali malamu te pona biso bato toza komona mabe wana. Ndeko Jean-Pierre Bemba ezali secrété que après départ ya Mobutu na oyo nyonso afdel asalaki batu ya Équateur code 32 yo moto yaki lokola ko sikola lokola ko libérer batu ya Équateur ko pesa bango bonsomi ko zongisa lokumu na bango parce que na bato bayaki ezalaki équatorien nyonso azalaki moto ya Mobutu yango bapesaki code 32 kotia bango na à l'écart. Bitumba Obundaki ezalaki pona bonsomi ya République démocratique du Congo mobimba kasi pona biso batu ya Équateur ezalaki une façon ya koluka kozongisa biso na même droit ke ba congolais nyonso tobetelaki yo maboko olakisaki ke ozali nationaliste na composition ya mouvement na yo depuis rébellion tango ekomi parti politique et même tango bozui ba poste ya responsabilité na gouvernement ya 1+4 olakisaki ke oza nationaliste wana to betela yo maboko pe to continue ko betela yo maboko esprit nationaliste o Mobutu azaka nango osalaka preuve nango kino lelo nzoka nde lokola moto Jean-Pierre Bemba ozali pe na mwa mabe ebele mabe yango ezali pe kosala te lingomba politique na yo liza obeko kita oya somo pe ya soni ezali résultat oyo ozwi to ba pesi yo na ba élection oyo. Ndeko Jean-Pierre Bemba
ndenge na lobi ozali moto ozana ba défaut et ba défaut wana bato na yo nyonso bayebi yango ezala famille politique na yo ezala famille biologique na yo eza makambo yo balobaka na mosima ya mokongo na yo défaut na yo ya liboso ndeko Jean-Pierre Bemba ezali ke ozali moto mangbongi oyokaka moto te omimonaka lokola oleki bato nyonso na mayele mpo na yo mokano ozwi moto aza na droit ya kopesa yo conseil te moto aza na droit ya kosala yo observation te et même na makambo matali politique soki ozwi mokano et puis na kopesa exemple yo kozwa décision et bato bazali censé bosangisana bango makanisi yambo ya kozwa décision mingi oyaka ko informer bango ndeko Jean-Pierre Bemba tikana pesa yo exemple moko yo okoyebisa ngai ke tango ozwaki mokano yo moto contestaki élection ya Félix Tshisekedi soki yo loba mingi teme lieutenant na yo mama Eve Bazaiba tozana ba image modèle aloba pona pouvoir ya Félix Tshisekedi ndeko Jean-Pierre Bemba okoyebisa biso lelo ke tango ozwaki mokano MLC akende kokota akende ko soutenir régime ya Félix Tshisekedi mokano wana bozwaki yango de commun accord na ba collaborateur na yo je doute fort est-ce que base ya parti na yo bazalaki associé bazalaki consulté je doute fort c'est ça moko ya makambo yo ba reprochaka yo me bakoka koyebisa yo te moto mangbongi on dirait ozalaka même pas na considération ya ba collaborateur na yo na makambo etali kozwa mikano o etali lisanga na yo parce que pona yo kotala ndenge nini lisanga na yo ya politique etambolaka on dirait oyebaka te ke mikano misengeli mizwama autour ya table et défaut na mosusu ezali nini à part moto mangbongi ezali ke soki okei okendeke na motema na molimo na nzoto omipesaka mobimba na kozonga na 2006 na 1+4 ndeko Jean-Pierre Bemba oyebi tango opposition en tête UDPS o bozana bango lelo babanda kosala ba marche pona makambo etalaka organisation ya ba élection ndeko Jean-Pierre Bemba yo ozalaka vice-président en charge ya commission ya économie na finance mais na yebaka te soki oyebaka modèle o déceva bato na sortie médiatique na yo yo moto ozalaki na défense et sécurité te mais comme omipesaka mingi olingaka soko ozali na alliance olakisa moto wana ke yo lingi ye koleka bato nyonso osala sortie médiatique moko oyo ebebisa image na yo koya ko menacer opposition koloba ke soki babimi na nzela ba okutana na yo zalaki nani balingaki bakutana na nzela yo zalaki nani parce que yo zalaki na défense et puis sécurité te ba okutana po yo zalaki nani po zalaki ancien rebelle mabe na yo yango wana et soki kaka na 2006 te oye lisusu kosala ngo na 2023 awa na ba élection oyo ndeko Jean-Pierre Bemba makambo yo lobby na propagande même bato yo bazala na Félix Tshisekedi depuis opposition à Mobutu bakende ko signer na ba accord ya Nairobi mutu moko atikala koloba bongo te omipesaka makasi na entourage ya Félix Tshisekedi mutu moko afinga Moïse Katumbi lokola yo te omipesaka makasi na nzoto na molimo na makanisi metala tala kaka ndenge Kabila salaki yo na 2006 o menacé bato bokei na élection basali yo il fallait basala yo mutu zwaka allez OK o sali déclaration o accepter l'inacceptable o ekola o eza collé na pona otilelo ti basali nyonso batindi yo na CPI OK kolia vungule kuna oyebi bato basala makambo wana mais on dirait que
et pesa yo penza leçon te politiquement oye awa bino bo soutenaki Martin Fayulu. Oui, politique est dynamique. Bozala ki na ba Moïse Katumbi, bonde ko pasi na ngai pasi na yo etc. Eye ko sala ke makambo sale mindingi sale makawana ba Félix Tshisekedi na kamera ba kei na nzela na bango ba eba kesika bazo kende toke na ba élection Félix Tshisekedi abimi président. Botelemeli pouvoir ya élection Félix Tshisekedi. Bino nyonso na cadre ya lamuka. Politique est dynamique. Oui. Makambo ye ko salema na yo na Moïse Katumbi osungoli Fayulu bokei ko sala na Félix Tshisekedi. C'est votre droit le plus légitime. Bokei kuna makambo makoti mobulu mbilinga Moïse Katumbi abimi yo tikali pona kolakisa bolingo makasi ndenge na lobi omipesa kana nzoto na molimo na makanisi to ya kokende na ba élection bato yo bazala na Félix Tshisekedi bazala ki un peu na retenu mais yo makambo lobi makambo yo lobi ndenge na lobi omipesa kana nzoto na molimo okotiti na makambo yo même ba Vital Kamerhe batikala kolobate ba Bati Lukwebo batikala kolobate ba Martin Augustin Kabuya batikala kolobate mais yo bimisi yango au point kokende même un adversaire politique kolobake on limite ayebi koyemba hymne national. Mais ça c'est grave Jean-Pierre Bemba. Tout ça pona kolakisa que olingi Félix Tshisekedi koleka bato nyonso. Mais tala eloko basali yo. Résultat parce que les lots toza fondé to lobake résultat na bozo contester yango eza résultat à urne eza résultat ba pesi bino. Makambo yo porte parole na yo Raphaël Kibuka auti koloba eza irresponsable. Tikana lobango ceux qui yo yebi makambo na yo mto tindaki aloba c'est irresponsable de votre part. Bino bozali na directoire ya Union Sacrée de la Nation. Mais tango Raphaël Azolobake beaucoup saisir cour constitutionnelle pe hiérarchie à Union Sacrée de la Nation. Ça veut dire quoi en clair elingi kolobake bakabola ki ba poste ba siège na niveau ya Union Sacrée de la Nation et que batindaki na seni kaka po entériner parce qu'ils a pouvoir na ye. Mais ceux qui zali bongo tango bazala ko kabola ba poste yo zalaki wapi? Tango bazalaki ko kabola ba poste yo zalaki wapi parce que ozana na présidium wana ozalaki wapi. Donc yo ba pesa ki yo musala ya kotala Moïse Katumbi koloba makambo ya Moïse Katumbi pendant que na CC bango bazo kabola ba siège ndeko Jean-Pierre Bemba. Mabena yo politiquement yango wana moto mangbongi oyo kaka conseil te o nazoloba oyebi même batata na yo ya politique ya Équateur baloba na makambo wana oyo kaka moto te. C'est un défaut pour un leader politique. Mabena yo mususu ya mibale oyo ezala libota na yo politique ezala libota na yo biologique balobaka na sima na kasi yo yebaka te balobi olingi mbongo mingi et que yo liboso ya mbongo résistance ezalaka te opposition ezalaka te remarque ezalaka te observation ezalaka te. Jean-Pierre Bemba tikana lobela yo boye soki okoyoka ngai soki kolinga ko changer o changer ba défaut na mibale moto mangbongi bolingo ya mbongo mingi ezali malamu te pour un leader politique ou azali na ba ambition un jour ya kokoma président de la République. Ezali na bato mususu ya Union Sacrée tikana yebisa yo vérité pona yebi koyoka yango baza koloba nini balobi ne Bemba azana eloko ya koloba te na makambo etali ba résultat oyo ba pesi parce que yi asi a bénéficié ebele en terme ya mbongo na collaboration na ye na Félix Tshisekedi azwa ba faveur ebele sur le plan financier et ceux qui même na makambo ba résultat na ba sali bon parce que yi déjà aza grand bénéficiaire tala niveau bato bakomi ko présenter makambo na yo et bato na musu bazoyoka mais loka ba mona ko lokwa nkoi moi ba yebisa ezalité. Jean-Pierre Bemba ndenge na uti koloba soki lelo na zui maloba na lobela yo c'est parce que ozali kokende côté ya mabe yo lokola leader politique et kokende na côté ya mabe ezali pe ko entraîner parti politique na yo
Sala introspection, analyser vie ya MLC, kobanda 2006, ti lelo. Oumona ke présence na yo na Assemblée nationale ou bien na ba organe délibérant ezali ya kokita. Alors que na ba élection ozala na position ya force, ezala sur le plan ya influence politique. Batu bayebi que Jean-Pierre Bemba se Félix Tshisekedi. Ceux qui ezala ki ko sala magouille ndenge ba lobby, ceux qui ezala ko procéder na nomination. Mais motu nezali comment bakoki ba nommer batu ya ba parti mosusu mais oya yo ba nommer bango te. Benda boule ndenge bana kisasa balobaka. Benda boule. Benda boule linga oyoka. Yoka fungola matoi oyoka. Jean-Pierre Bemba obimisaki ba biceps belé. Normalement ceux qui ezalaki ba récompenser bato ndenge ba lobby ke bokaboli ba siège ndenge Raphaël Kibuka lobby yango na ba demi-mot ke ba kosala ba s'adresser na union sacrée de la nation parce que ba yebi ke kuna bakabola ke ba siège yo ba bubi yo ozalaki wapi olekisi tana kobimisa biceps pendant que baninga bazolobelo kote na CC bazokabola ba siège o ekomeli yo lelo. Ce qui est allé à solo que ndenge Raphaël Kibuka lobby ba kaboli ba siège ba futi yo lokola mobini ya zoba ba futi yo panga ya pamba po zangi loko akolia nango. C'est ridicule pour un leader politique ya Trump na yo. C'est ridicule comment na ke yo parti ya majorité boko makutumba batune makambo oyo ata ensemble ya Moïse Katumbi basalité. C'est ridicule, c'est ridicule. Conseil na kopesa yo Jean-Pierre Bemba zongisa na mutu na yo que tu as une grande responsabilité lokola leader ya Grand Équateur. Mais apparemment pona mabe na yo ona oti koloba awa oza ko perdre estime ya bato ebele et puis lelo ki leadership na yo e senzoi donc esili lokola mungwa na mai. Luka oyoka tika moto mangbongi na mokili oyo nyonso toya kokuta tokotika yango soki bolingo eza makasi na mbongo luka au revoir bolingo wana. Luka au revoir bolingo wana. Et puis soki okei na politique o embrasser moto bozalai koyoka na te zalaka na moi retenu komipesa kana nzoto na molimo te ndengo sala ngo epa Kabila et puis ndengo sala ngo epa Félix Sikoyo. Na lire tozo kende retenir makambo na zolo bana yo. Ceux qui parti na yo et continue na ba trouble bazo sala yeba ke ba ko zongi sela yo ba dossier na yo ba o ba kosela yo ko banda ko lia ba pigme ba ko zongi sela yo ba dossier na yo ke boboma ba tout ki sangani ceux qui wapi au mona ba dossier na ba ko ma ko sala ba meeting na siège ya IDPS to yeba ni bien na mboka oyo ozala ki distrait ozala ki naïf. Il faut reconnaître yango pour que o rectifier tir na yo. Ngai Molière Malanga, Mona Mankanza, Mobotama Mankanza, nous sommes à Équateur. Merci. Nanti bolandi ba audio koyo kito moko mota ba commenter est-ce que l'odeur Jean-Pierre Bemba vérité a gazé a donné dans cela a fumolé tout a talité de pole botana ba commenter et vous amala mingi pour partager cette vidéo et que les varo mutuba bayoka message ni o bazali koyesa Jean-Pierre Bemba Gombo boko sanake na ba dépêche balé et to ya kalaté petit dimanche boko zo dépêche boko président Afrique alobeli président Félix Tshisekedi eza koya to ni na totana na Jean-Pierre Bemba na kotela bino pe dépêche moko d'ici week-end ya Paul Kagame nenga zolobela Congo en anglais lokola ngana lobaka anglais na kotala mo interprétation comme qui momba ba yo amakambi au Paul Kagame azolobela ba congolais ezali très important. Yango na bo s'abonner massivement na chaîne na bino ACB Media et dans TikTok et dans Instagram et dans Facebook et dans YouTube. To zape na chaîne ya télévision mobimba oyo emetaka na Kinshasa na TNT ACB, la chaîne incontournable chaîne les chaîne de na développement na makambo ebele bo s'abonner et vous appeler malamu biso na mino tosala bomoko mpona mboka na biso ekende liboso. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. ACB Media, aimez, partagez et abonnez-vous.